papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Yasika eye na kati ya Switzerland. Ba papa na ba mama ya Freiburg, kaka na centre ville na bino ya Avibourg, tozawana na boutique La Bonne, Imer chez Xil. Toto tozana biloko ya qualité. Adresse na biso yangwana ezoleka. Ndeko nanga yaka okosepela. Na prix ya bien, tozana biloko ya propre ya qualité ndenge kaka bozomona, tozana ba makemba, manyoko biloko nyonso Afrique yangoyo. Kozanga tendeko nanga yaka tala balé de beauté yangoyo tozana biloko ya mboka lokola pondu deja balamba makayabu yoko somba osali kaka semol tosapena biloko ya suki ndenge bozomona chez Xil Toto eloko ezangite boutique La Bonne Imer classe ndenge kaka nazola kisabino bexecteur biloko nyonso boya ebele tozana ba pondu biloko ya mboka ya kitoko tala ba pondu bambika ya propre boya ebele awa eloko ezangite ba madesu Xil Toto classe na classe boutique La Bonne. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, oh maman abine la cabino, kaka masola solo biso tobetaka, aubergine te, nenge na ebisa cabino biso sela ka proverbe 19-20, poisunga yo nanga na suite ya vie. Bamouré zinzamba lola apambola bino la na bandimba la moko, kopesa bino ba bonne fête, malembe, tokomiko kende na fin de l'année nzamba lola apambola bandeko nyonso, akanisi la sponsor officiel Betty, la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya Dorte Achille. Kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende, balbi moi celle qui mi bali na mbongo, aleki mi bali na bandaku, ezalaka yo Betty, la patronne. Topesi babizou na Anastasie Vita, ya papa Trésor Chou na Katia Bunde Setasie Vita, imana porte-parole na biso, Yamaele pourquoi pas Fifito Mola japonaise, maman na Erastine na Katia Bunde, merci na Yawili, Moucheni, les vrais code mboka papa social Yawili Moucheni code mondial merci na Yves Djoboke garçon de luxe na Katia Panama balobi verso la plus que lisolo Yves Djoboke ba bonne fête na bino beau fête kitoko pourquoi pas mon vieux Jadon Fumu ya Zélande balobi viens nanga Jadon Fumu et la telindezo bo mabango baba na jiba bébé motema la reine Vani balobi wana mama ba na biso la reine Vani na Katia Belgique pembe na jado makola et ça la rabiso tacos tokendaka bongo ba murene ba murise nyonso oh maman abune bete le promars moi so appelé moko sa mbonda moi so atika maso na défaut na YouTube ezalaranga ndenge na yebisaka ser nanga be ya Zakari moi si kitoko petaille mami la plus belle ya prêtre Zakari be ya Zakari na kata France balobi moi si kitoko petaille pesa zuwa te babi ya nanga pambola maumela be ya Zakari tozo kende bongo bande konoso bandaka biso partout nazo pesa bino vraiment ba merci ndenge bozo benga mama Irene ozo mona na te mama Irene azali ba contre takaka mais oh pas zolo bezaka nga bo mona pe photo et ça bino mabe boyo kakaka voilà ba mourezi nyonso lisona memeli bino tozo beta lisolo na pasi na mawa na ebike bandeko balandaka biso bakozala vraiment touché bakoyoka penza pasi pe bakobondela makasi bakokolisa susu losambo na bango yango tozo senga mama na biso bibishe mwanzambi euno en direct de 001 ba merci ebele pona nyonso leki na ne o balobi nzamba lola akanisi
la bibishe mwa nzambi euno bibishe euno nzamba lola apambola yo pourquoi pas tazivita imana ya papa trésor chou nzamba lola asala bino bolamu ti nazo pesa ba merci na bandeko mikolo to bandi déjà ba bonne fête ezo sala biso bien makasi meta la brésilienne motema ya beau-frère na biso ya sur monsieur Jansi bolanga na kati ya London. Voilà ba murena ba muriso na meme bino ezande komoka mwasa benga na mboka ya Swede na mboka ya Madombrunga motema ya Fioti ngoma na kati ya Swede ba mama Swede ça va boza bien ba bonne fête na ba mama nyoso ya Swede na mboka ya Madombrunga la patrona ba murena ba murezi ndeko mwasa benga na kati ya Swede mama ngani beta liso nanga naza na problème moko ezo déranger nga makasi mais na moi na partager nge pano ko la musa susu bandeko na vie de prière mama ira naza femme seule na kati ya Swede naza na bana si bakoli mama ira nazo ka ba komba moko na vie nanga eza pasi papa ya bana nanga esiatika nga asala kape vie na ina mwasi mususu déjà nga na tikala na bana mais naza na mwana nga ya mibale aza na 21 aza mwana mwasi mama ira ni mwana wana alingaki makamba classe mingi alingaki penza makamba klasi mingi mwana nanga wana mama ira mwana koma ekoka ba mitu pasi na ndaku ba mitu pasi eloko ni ezo déranger mwana en tout cas to yebakiti yango ba mama nazo yebisaka bino tozala kabasi ya mabondeli tangu na betaka masolo na lobaka nzamba lola pambola mese fils lokilo na kati ya London motema ya bea lokilo ya nanga ya kitoko makasi bea lokilo umela mwaso aza na bagage intellectuel mwaso aza vraiment ya kokoka ezalaka yo bea lokilo ya monsieur fils lokilo mwasi ya mabondeli na yebi pourquoi na sengi lipambole pa na ye ekoma yesu masiya yo kango ayamba ngo nom de Jésus-Christ de Nazareth ndeko mwasi abi mama Irene nazwaka bakomba moko na ndako na comprendre ati mama Irene mwana komoka ba mitupasi mwana mitupasi okende classe azokokata zongi mama Irene nakena mwana pa médecin balobi mwana za apoma motema tant bazui mwana maladie motema mwana komi ko vimba nga makolo mama Irene mwana nanga komi ko bela mwana mwasi kitoko mbala moko na beauté ya kibo mwasi komi ko beba nga mona zotala mwana zomona ke mwana oyo beauté komi ko kita po na yebi mwana nga na bota ti akomi mokolo boye na bokoli mwana nga mama Irene ça fait 6 ans yango nazovanda nga moko na bana nga na bokola ka bana mobala kenda abala sala ka vie na quelque part mama Irene na komaki vraiment na souci ba komeli mwana ba kisi motema eza na problème mwana komaki sukira milaka bakisi po motema e dérangeaka e mama Irene miko elekaki mwana nga kosala rechite abelaki makasi mama toke na mwana hôpital babi mwana tika na hôpital santé na eza bien te mwana vimbaki makola vimbi na misu mama Irene ezaki vraiment choc ozotala mwana botama kitoko mwana komi na spelo kwa mtaza kwa makila na binzambe eza nini mwana mwasi ya mukolo boy nazo ya nzamba pambola taliba nazo bakoko po naza pe na kokote mama mwana ya maele ya classe eza nini bakangi mwana hôpital na bengaki papa nae na bi papa yaka bakangi mwana hôpital mwana zo vimba na hebite na sali nzambe nini papa na epe ayaki na ekotala mwana mais papa na yaki na maloba tellement famille ya papa na bango bazana makambo bakindoki mwa mingi na famille kota batata na bango papa na banga komi koloba nga na mwana ngate muto simba bana ngate ya yoko bika pa banga nde koloba mingo nzazo ko akize famille na ye esala kinga skolo ko fongola kinga miso ngabi bon bazana na ba problème belé na famille yezo ko akize famille makasi boye eza problème ni na bana na ete na bana na ete mama Irene ela musa kinga tangu na uti hôpital na zozonga na komi na ndaku na simbi téléphone na se retrouver mbala moko na matea ya Bostra ba mourir to betaka masolo ndenge ezali nzamba lola kopambola biso to tatola ka bolama batu nzamba lola kopambola biso to sala ka publicité ya Bostra te to sala ka publicité ya Yesu Masiya kolo na pema mais soki lisolo ye na kombo to ko beta yango po ekolisa bana na nzambe emema biso su na mozindo mabondeli mama Irene na se retrouvaki ezaki vers ba midi tant na komi na ndaku na otako hôpital avant midi na kuti na ezani armée du midi ya Bostra ezoleka live na koti mama Irene ezali mbala liboso na nga pe na kota na Bostra mama nga lobi mbala liboso akoti abandi kosambela tellement andi kosambela na se ya mate ya pasteur bande kote ya mukolango azo telemela kaka makambo eza ndeti makambo eza na vie na ye a se retrouver na kati epesi courage donc matin esili azongaki na hôpital akende ko continuer otala mwana pa kende so na après-midi quand comme na après-midi kuna kutaki mwana etane ezalaki malamu te ba mourir bo partager la kanga masolo bo moni côté moko lisolo pena ezo sunga ndenge na ebisaka bino biso sela ka proverbe 19:20
sunga ona nga na suite ya fina ba conseil kotisela biso ata na TikTok yo mutoko kato ko panza parti o nzamba lola akokanisela yo abi mama Irène tango na zongi na poko na kuti mwana nga etani zaki vraiment bien te critique papa nekuta benga bisiko ndeni poto zai na vam dinga bisi nakutika kolemba kolala azosala eloko te kolia pazolia te kaka baozongisa bamai na bakisi azomela ok problème te nese na mosi makolo ndizo vimba nesi bango eza mai oyo te babi te mai wana eza bamai moka mike eza na bakisi bango bakisi batie na kati mama Irène avandaki ti pokwa naza na droit kolala na hôpital te mama Irène mwana aza deja mokolo boyebika bana poto soki aza deja mokolo na hôpital tolalaka te baboyaka fo nazonga ndako mama Irène bana mosusu batikalaki mpe na ndako oyo asuka ya mobali naza na ye aza na 17 ans oyo asuka aza na 17 ans mama Irène nazongi mpe na ndako nakuti mpe oyo ya mibali bazalaki mama Irène tovandi na biso mpe nga naza na kana atida prière mpo natikaki mwana eta moko bien te ekomi na butu bana mibali bakoti na bachambre balala nga mpe nakoti na nga na chambre nalala bamama bolanda lisolo kote oyo lisolo nde yango oyo mama Irène ntango nakoti na chambre nalala tokomaki vers ba 2h du matin comme ça noki lokola moto azotambola na kati ya ndako na nga bamure na bamuresi bolanda lisolo très bien na bokebi moto azotambola mama Irène esalaki nga bien te nabengi bakomba bana moto arépondre nga te na telemi nakuti chambre ya yaya ya mobali mwindo ye mpe na fongoli nakuti na aire wana ya mobali azobeta baje mpo na ntongo azali loka kosala te tombaki ezalaki vendredi azobeta baje na ye mama Irène natali na cuisine moto aza te naye nazonga nakekola nayoki mposa lokola nasala petit besoin ntango nafongoli toilette mama Irène nakuti ndeke ya monene mama Irène avandi esika tobrosaka nakangi porte nagangi Jésus tellement nagangaki makasi esali ke oyo ya mobali oyo aza kobeta baje abimi atunga mama ninga abi nakuti ndeke na kati ya toilette ya mobali afongoli ela moni toilette akangi porte mbala moko ake kolamusa leki na mobali mpo ye azalaka mwa logique oyo asuka ya 17 ans nde moto azalaka mwa kasakasa oyo ya mobali alamusi ye ya mobali ntango amoni ndeke akangi porte na comprendre te oyo ya mobali ya mokolo aza lokola ndeti aza na émotion mais oyo aleki nzambe apesi ye force moko ake kozwa kombo azwi bainstrument akoti na toilette yani mpe mba moko azwi courage alandi bana bamikangeli na toilette mama Irène na butu makasi babandi komenanse ndeke wana ndeke yango azalaki deja fatigue azopumbwe kaka azalaki fatigue bana basali 15 minutes na toilette mama Irène babomi ndeke akufi bavumba mama ndeke akufi oyo amoki azwi sac poubelle akangi ye abimisi ye na porte ya ndako na libanda mpo tozala likolo tozala na 3e niveau atelemisi ye kaka na kwe mama Irène na ndenge ya ndako na biso ndeke akota na toilette akouta wapi bamure na bamurese nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt ezalaka slogan mama Irène te slogan mama Irène ezalaka ebeteli nde ezoboma bango baaba na jiba bebe nga nde mama mwasi atika masolo na defo na kati ya YouTube awa biso mafinga te biso nde masolo yango yo moto oza na témoignage oza na lisolo kohésite te komela biso na nimero tokobenga nimero ozomona wana totangaka na biso komba motu te tobetaka masolo mpo na kosungana na conseil yango moni tolobaka biso oselaka proverbe 19:20 mpo esunga yo nanga na suite ya vie na baconseil mama Irène babimisi ndeke liboso ya porte ya ndako nazangaki pongi mama Irène nabandika kobondela nzambe esalinga somo ye alobi mama ko tosala petit besoin nazobanga mama Irène nakangi porte ya toilette te mpo nazobanga natiki porte polele bana bakoti na chambre na sel petit besoin ezolekela nga nazobanga bamure na bamurese nazongi na chambre na bunde na mama Irène nalala te titongo ekomi na tongo 7h du matin petite sœur azobenga nga na WhatsApp alobi papa na biso abota biso akufi mama Irène ntonga na otinda bamoto na otinda nde na famille ya mobali nanga bango bana soxelera makasi koyoka mpe ndenge mwana bango na hôpital azotatolake na bana nga te baokoka nga te baomenanse nga balinda kita na bana nga mpe miso nange etalaka kota libota mobali tato na bota bana oyo mama Irène leki alobi papa na biso akufi nga bi papa akufi na nini oyo tocomprendre te papa azalaki na mbetu papa kweye na mabele papa alinga te mama amibeti botuye moko na mabele pam 2 fois papa perd de connaissance na ndenge nini le temps tozwa papa tokei na hôpital ya pembeni papa lamuki na ye mpe bien akomi mpe koloba mais na hôpital tocomprendre babe ezaka na bango te mavimbi kaka elongi bosimba boyi kosimba papa
Lokwa tozalaki déjà tongo tobi tokende hôpital mosusu toke siko na hôpital mosusu tokomi na hôpital mosusu na nzela papa zoloba nga na tuni ye nabi papa problème nini yango tina mbi tokoyi bozalaki no bien alobi bana Elizabeth babomi ngai. Oh, Elizabeth nde yayo apesi biso bisolo. Papa na banga lobi bana Elizabeth babomi ngai. Papa lobi na biso bongo toyebi te bana babomi na nini. E biso pe lekeli biso. Tokomi na hôpital mama tovandika soki inedita papa kufi na ye. Toyebi te problème nini. Abi ah bon? Abi bana nga babomi abi leki nanga. Nga nazo telema siko pona soko na bima. Na bopo kebisa yeki nanga nazo kende hôpital. Na bi pona bima. Bana babomaki ndeke moko lobi na butu na 2h du matin. Abi papa ndoko saka ba malaise wako kwea na ba 2h du matin wana tozeki nde tongo etana. Abi yaya bana babomi ndeke wana. Bo papa lobi bana babomi na ndenge nini abi yaya. Papa ambiso azaka na misala mabe. Omoni ngande na bomi bana vandaka awa. L'église nous n'a qu'un côté moi chasse baba nanga ki papa nanga za kamari de nuit nanga ya yanga no ba situation mona ki chasse ya na kola mukana tongo nzoto nanga basi zo beba loko na zaki na mobali papa okotala ngate na tongo ata na pesi papa ma papa ozwadi pazo tala côté mususu na tambola be église ba sanga papa za misala mabe na boya na akoloba na bino bomo loko na kangi tata na bino ndoki papa bino azaka na misala mabe ya yanga na tambe église na moni mingi nyeso eza ya koloba te akende kopema na ye wana leki nanga lobibongo papa za na misala mabe ya mabana biso ezanga kimi eza papa alobi ileki nanga ngai pe na vi nanga bandali bale kufa soki na lali na sangana kana mobali moko omwana se nzoto nanga basi beba bi papa asala ngo pe pananga na ko pesi meni nora pasteur na biso papa za misala mabe nga na koma muta mabondeli makasi na tinda ka ba moto siko azo biso ba Elizabeth babomi yo kuna bano babomi pe ndeke yaya omonte ke za molili papa kufi nga na ebi na tete osembo pesa programme to kunda papa na bi na leki nanga yaya merci na rappeler mama Irene na bongama na bimanda kunanga 8h na ke hôpital ba mouré na ba mourezi boyo ka côté oyo mama lobitanga komi hôpital akuti mbeto mwana epole lokwa lita Yesu masia mwana zate na mbetu kaka ba drame talamuka mbeto pamba lokwa dauti na ba stress na ndako papa kufi na nde babomaki ndeke mwana mama na bandi kolela alobi na infirmier na couleur abi mwana zate na mbetu ake wapi mbetu etikali polele infirmier abi azana douche na zonga bwe na kuti mwana fimpo benga mama ngabi yozo sana bi ye mama nazo brosser mama Irene mwana banda ko hôtel bate mwana teleninga na mbetu boyoka histoire vraie ndeko na biso ya mwasa za na Suède apesi soto beta yango ane o eza ne ya makambu 2023 batu nyoso babundisaka biso tokosila na bango ba première otokota ba jeune tokanga banzala nzamba lola zoyoka ndeko nanga kolemba te yambisaka bango mopanga elonge ezali mama Irene nazo tala famille ya mobali nzoka nde muta zobundisanga papa aboti ngai mais na passé ba situation mona poto zaki difficile na eko comprendre et ça papa na biso muta misala mabe mama Irene mwana koti a brosser mwana ye infirmier atuni soki na yelo siko biloko yango siko nzoka mwana tanga la mukaki ba senga ba pesa ke biloko kolia lobi a brosser na mama Irene mwana sokoli a brosser mwana nanga ona tikaki na mbetu lobi na pasi infirmier na vandi pembeni mwana vai na mbetu batili mwana biloko ya mwana lié biloko mama Irene mama misu ebimanga mwana tana mama zolela pourquoi mama Irene na vandi wana bana ina tongo ti 14h na telemi na bina ya fona zonga na oyasu na pokwa mwa bi mama na bimisa yo tina tiko na sincère okita mama tota mwana couloir na makola mwana ekiti mama Irene histoire vraie na zo ke mention mwana tikinga tina zo sincère na kiti mwana zo na chambre mama Irene ko na komi na ndako mwana zo beanga mama tango ke ba bendinga makila ba ko bendanga makila mais docteur otso leka lobi nanga en tout cas eza nango susu grave ndenge ezala kite fona zonga ndako na kontingo melaka ba kisi wana na tuno ko zonga mu koloni abi apesinga mukolo ozonga te abenda kinga makila siko ba to pesanga réponse ba lobi ke na ko zonga nanga ndako na continuer ka ba kisi na melaka na ndako mama Irene na fukami na zolela nga binzambe kindoki existaka tango na zotinda moto na fa mobali nzoka mutosanga ba vantike za papo aboti na mama Irene yango yebisa na nzambe so kute na pesi ondeke eloko nyoso na kati ya ndako ya ko pesi espace te boma ye bakosila toko boma bango lokola bandinzi au nom de Jésus-Christ de Nazareth mutu nyoso abundisa ko ndeko nanga akotikala ate tikali 2 minutes poto kota tokanga bonane okoyoka sango bakotikala mama Irene na vandi na tongo na kopitende na mesana
médecin yebisi mwana azobima nde mokolo wana mama irene nabengi jeune garçon ya liboso nga biyaka na voiture loko oza na motuka yaka kozwa biso leki no azobima yaya na yaya mbanga azwa biso na biloko mwana bima ya na ndako mama irene mwana koma na ndako tokitsa ya bi yaya ketike na magasin asomba tomati asomba concombre asomba biloko na kolia tokoti magasin ya mwana azwi panier mwana azotia biloko na ye yaya ma miso ebima nga na sa motema nazoko yebisa bana nga teke papa na biso akufi nazoke sabana teke balobi ndeke tobomaki lobi papa kuna bibi no bobomie nazomona bana poto ba comprendre misala ote mama irene ezokufa nga na motema to semble tokomi na ndako mama irene avai na kiti na hotel la télévision na tie bostra na bitela landaka papa oyo na bandi kolanda bostra mama irene mwana lambe mama kolianga bite yo lia mama irene na misalisi gène automatique na bino olia te mama irene na bandi kolanda prière mama irene mwana azolia na tala mwana asisi kolia na telefone o mama na ina komande periki oyo pona kolata ngo na bafeti mama irene na tombo netala mwana elongia mwana esokwami na samiso mwana ngebotaki couche lokola mukolo misa mwana ekitne seka lakisa na makolo mwana ndongo ba pantalon minene bazola taxinga makolo mama na moni makola mwana nga ekiti mama irene na su telefone na bengile kinanga na ebisie bolobini pona papa abi ya biso tozela ka bino batapoto bo pesa programme na bikata na benga grand frère aux États-Unis bon to pesa suite na benga frère aux États-Unis na bi leki nanga papa zaki na misala mabe tika kende ko pema na ye na soli na leki na biso expliquer nga mamna sur l'équipe na bengyo mingi ya mbita bi ya na za l'hôpital na mwana bi tika kende ko pema to luka mbongo luka 500 luka 500 bazo eka no hôpital ba ke ko kunde mama irene ba oti ko kunda papa kei mama irene na oti ko kunda papa 4e jour yango na tie papa na samabele mwana ngaza na ndako mwana biki mama irene beta lisolo to sakanaka na ba prière te et puis loko ko beta sete na bana na nzambe soko kutani na nyama moko ya bokeseni na ndako mama irene biso na 3e niveau mopanza to etoza na nzete te toza na fleur te loko te kaka ndako etelema piu ndeka ko uta na seti na chambre na toilette nini akotaki mama irene soki pa yaka ye soki pa yaka mokolo wana ezaki nde mokola suka papa na nga zo ebisaleki na nga bana na nga babomi ye mama irene bana ngati siko ba yebi lisolo te na mwa ndenga ko betela bana te yango beta lisolo na ba mouré na ba moureuse ba papa na ba mama Jérusalem nzambe na biso azana bomoy mama Irene a compliqué nga via mwana makasi papa na ngakote na nzota mwana o mama Irene mwana mambosa na ndako ndima te mutalala ki bongo na mbeto na pesi nzambe merci partager pesa bande ko courage lobake nanu esilite ndeko nanga mutu nyoso abundisaka ndeko nanga kotika ete yo tindaka moto ezui ya to sala prière ezui tala mama otanga zo bondela azo tinda moto na famille mobali po ayoka bango na sangwa kindoki azo protéger o aye papa nzoka gang ya film eza papo ya bota ye yango tango tozo bondela kotinda moto eza na ba camarade bandoki ya quartier bande kwa makila tata mama na ebisaka bino papa na ko koma satana mama na ko kipe kozala bobali na ko kipe koma satana mwana na yo akokipe kozala to sala prière ezui moto na nzambe tumba batu nyonso babundisaka biso cette fois-ci to telemeli bango bakozika moto abwakela maladi na nzoto ya lukela bolamu te na vie alukela oliwa soko kutene na espace ya yambise mopanga kende ko pema na kombo na Yesu soko ko kende ko reposer en désordre et kotala kaka batu suba kende ko reposer en pété mutamisala bo epanga okeko aisa yamba ki Yesu masia yena aba tufuni ya kotufuna est-ce que pesa ki motema na espace ya koyamba Yesu masia ko kontimo bikisi to yebite ba murena ba muresi ko la pambola binonga na obeta kama solo ndeko za na Suède to betika lisolo partager s'abonner like vidéo bonne fête na ba murena ba murezi nyonso batata na ba mama ya Jérusalem ba obolandaka mama Irene eske boza mama Bizikoli joyeux anniversaire bonne fête mama Bizikoli na côté na anniversaire olapa mama Rosita Tenda bonne année ba bonne fête na bino nyonso batulandaka mama Irene Masiandoki mama na ngai balobi mami la douce na kata Allemagne mami la douce mwasi mbinga mwasi kitoko kola pambola yo bonne fête na bana nzamba lola pambola mami la douce de moi-même je t'aime beaucoup la na pesi bonne fête na Renate Makana mwana nsuka na biso motema papa pensé balobi Renate Makana
umela bonne fête na famille makana mobimba ba makana partout bozali nzamba lola apambola bino ba bonne fête na famille makana wana ba belle famille na biso Renate makana mwana nsuka na biso ya kitoko tolingake mingi bongo te Fifi Tomo la japonaise mama na Irastine wana bébé na yo Renate makana motema papa pensé nzamba lola pambola bino ba bonne fête na bandeko nyonso bonne fête na Nelly mwasi ya pembe motema ya Igo boss Nelly umela Nelly ambala motema ya Igo balobi 3 fois maman epesa zuwa te Nelly mwasi ya pembe ya kitoko na kati ya Frankfurt motema Igo umela voilà bamure na bamurezi nyonso tokutani mbala nsima soki mwana motazongi te tokobeta susu masola solo aubergine elekaka te la na lobi bisou bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala komandi ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt